doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a l'élo na lingi penza peuple congolais à l'andango na boke binyoso peuple congolais à comprendre que président Nabiso Fachi Béton azali ko risquer vie naie pour nako sauver mboka nabiso pour peuple congolais alia malamu avanda malamu à profiter na richesse naie. Donc ndenge na lobaka ke merci na fidélité na bino, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité na sengi na bino penza parce que peuple congolais ba misusu bazali ko se rendre quantité na niveau oyo tozali nango lelo. Yangwana nazali ko senga na peuple congolais nyo surtout semaine oyo ezali semaine moko y a tous les dangers pour na présent na biso. Semaine moko oyo ngai na sengi na bino bochama bolongo na bino na se pour na ko senga na kolo abattre la présent na biso parce que présent na biso azali na mission moko divine. Présent na biso ye mutu ako sauver mboka na biso parce que azali nanu na bandoka mboka na biso na bato bazolinga kosala ye mabe parce que ye alingi azongisa mboka na biso esika oyo ekoki kozala na sika oyo ezalaki. Donc nakokende par 4 chemins. Je vais pas faire la fine bouche parce que nazoyeb sabino tanga na répéter la rabino que kanambe fazo ma solo na mbunchu pe na dikosi ezalaka GTP boyeba ke ezali slogan moko na lobango pamba te akozwa yango. Nalingi peuple congolais alanda ayeba ke kanambe azali congolais net bisoté. Au moins biso congolais soza na problème na mutu ata oza muta timide oko reverser ka air moko okoyela yo komi pembe na yo yebisi eta la père ozo sola mabe au moins masoleza boy zonga na temps so pe zonga na temps te so pe bagar et salami mais kanambe azali na système aba rwandais. Yango wana ye esprit na yeza compatible etena oya biso okoyeba te makambo nini azali koleka soki azali kobondela président Fachi bakutana tangwa ye wana donc azosala neti ba je moko bo oke na samotema na ye ndoki omona kasoka ye un jour après abondeli président Fachi tangwa okende omona batune ba mabunda batambwe mwamba batuna ye allez ba komosala ba makambo moko bo mais ye alobaka eloko te omona français balobaka qui ne dit mon consent. Donc soka lobe loko te ezali ye mutati ndaka bango siko na lingi na yoki sabino bokoyoka audio moko oyo donc Jeune Afrique Magazine bimisi pour ne pas faire la publicité ya magazine wana donc bazui audio oyo et bimi parce que au monde ndenge kanamba za wana boye bake azali entouré na ba congolais hein mutu muso azana kati na ye mais azomona makambo oyo azali ko sala ezali malamu te pona mboka fuite kobima. Comment imaginez-vous que bazali na kati ya réunion na bango réunion moko restreinte ya entre bango fuite bima nazoko yoki sabino bino moko boko yoka ndenge kanambe azali kotinda batu na ye alobi bo lâcher proité na ebite soka yebi proa wane la kisi nini donc azako benga Félix Antoine Tshisekedi proa bo lancer proité biso nde toza na pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi aza ko promettre bino donc pour rien donc abenga ki soki ba député soki ba représenter ba parti politique na ye aza ko promettre bino pour rien donc bo l'acheter biso nde tozali na pouvoir to sala donc azo tinda bango na désobéissance donc ya ono mona rake makamba passeport mo ni contre tande kotaki donc passeport ba fixer ba prix ba sali makambutu pour ba débloquer mbongo ministre il y a finance ceux qui il y a nini azotia ba contre-état yo so mona wapi donc mi beke witi na l'état yo ministre tia ba contre-état kanambe mutu azako sala passer passeport boyebi prix ezalaki $270 passeport le plus cher du monde parce que kanambe allez
asignaki ba contrat na ba société moko ati ba pourcentage tant amoni que Fati Beton a zongisi passeport na c'est même moins cher que passeport à ba français donc amoni ngo bien té nazali ko yoki sabino bino moko boyoka ikopesa bino piyo malili na nzoto pour bo comprendre que Kanambe donc il faut avoir solo na mbunchu pena du kosbo yoka audio oyo Jeune Afrique a eu ko publier na site naye parce que bon mona ke Kanambe za mutu moko aza confiance na bato yo bakansara ke Kanambe soki ba congolais pesa nga méchant yo congolais neti ngai comment koki kozala pour Kanambe Kanambe lingi congolais te Kanambe sala 18 alinga peuple congolais te akolinga esiko te bino mo bolanda audio oyo Jeune Afrique abimisi o Kanambe zo pesa ba consigne na kingakati na batune o bakene kotala yi. Face à cette situation, que faire? À vous tous nos élus, à vous tous les chefs de partis politiques, mouvements politiques FCC, une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein et vous ne devez pas lâcher la proie au long. Quelqu'un nous a rappelé, ici c'est le camarade chez Okitondo. Vous avez le pouvoir. D'un côté et de l'autre, vous avez une promesse ou des promesses. C'est ça, lâcher une proie pour l'autre. Je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés. Matin, midi, soir, avec des promesses. Ce ne sont que des promesses, mais des promesses, oui. Et les mêmes députés, ils doivent aussi commencer à se poser des questions. Hier, il fallait à tout prix mettre fin au mandat des députés. Et aujourd'hui, ils sont devenus le plus beau, le plus gentil. Ce sont les mêmes députés hier qui devaient être massacrés par le WEWA. Et aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour former une nouvelle majorité. À vous, mes très chers amis, très chers camarades, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Je ne suis pas un prophète, mais s'il advenait, si par je ne sais quelle magie, il y a une nouvelle majorité qui va naître de chambre de l'UFCC ici. Ce qui va se passer, je pense, 30 jours après ou 2 mois après, sera certainement quelque part clameur de l'opinion. Non, non, ce député finalement coûte trop cher à la République, qui rentrent tous chez eux. Et comme ça, on a déjà un gouvernement, on va continuer et on va organiser les élections en 2030, 2032, etc. Malgré nos problèmes, il faut effectivement cesser de rêver. L'honorable Kitondo nous a rappelé que le FCC, c'est effectivement une majorité qui existe. C'est le FCC qui a une partie, ce qu'on appelle le pouvoir,
à nous tous de défendre ce pouvoir. À nous tous, chacun de nous doit commencer à se préparer pour les élections de 2023. Ce n'est plus loin. Donc binomo botolanda donc bozomona kanambe azali mutu moko yangwana président de la République omoni ndengo keka ndengwana président de la République o meka ko sala erreur te parce que ndengo za ndengwana yebaka ke kanambe akomi na suka akomi ko luka par tous les moyens oyoki ndenge azopesa ba consigne alobi ne lâchez pas donc proie. Donc yo komi neti niama neti nini donc mboa moka kangi mutu na lokola bi ko lâcher te donc ba lâcher ote ba yela ko kaka ba contre-état sur contre-état donc ozomona ka zolo ba bango to bazana pouvoir donc ozomona ke bazali wana azali ko luka par tous les moyens à sala yo mabe. Donc il faut comprendre que le président de la République ndengi peuple aza simana yo peuple abi ke ndongi ba passe ezali na parce que bato FCC mutu bazotia ba contre-état. Donc yo moko moni langage azo tenir na batu na ye mais nzamba la raté au moni ke efuité au moni ke bimi libanda parce que batu musu baza wana ba sepeli na makambo wana te. Président de la République yebaka ke kanambe alingaka yo te to sepeli ndenga zo sala ba demande depuis consultation ya au boyo bois qui c'est il faut bois qui ça yeti libanda au livrer il faut kanambe ba kanga ye faut masolo na mbutu pe na dikoso peuple congolais bino vous comprendre te kanambe na ba multinational wana omona apesa bango mboka na biso apesa bango richesse apesa bango nyoso tu yango mona ba multinational bazaka sima kanambe azu ba mbongo akei ko corrompre ba président mususu ya ba africain na ba président mususu apoto mais ba président africain mingi balingi yango te bazo poata ye donc ozomona azoluka par tous les moyens parce que ba multinational wana apesa bango richesse apesa bango bazo bambele apesa bango ba biloko nyoso yango na ba mona ke président de la République fatia ye pour akanga bango banzela yango na ba olingate. Donc président de la République tozali kozila message d'ailleurs to kosala yo émission moko spécialement pour na yo avant osala adresse na yo na population. Président de la République ko l'acheter yo moko sambela webi ke nzamba lobake mi batela ye pa mi batela o monde kanambe azosala kabo izo simbate un jour que peut s'appeler contre-état donc mutuana il faut anéantir ye azali mutu mabe moni ba consigne azo pesa batu na ye bon soka ye pa na yo azo sande parce que azali rwandais ye na biso esprit moko te yo za wala uza donc noko yaya soki musique olobela mutu ata uza mutu calme okolobela mutu me yako ya azo flato tango kekuna apesi ba conseil oki ndenga azo so na batu na ye donc ezali pasi na ma na motema donc to remarquer une courte pause publicitaire donc bola entendez na bisa biloka ke adresse moko po na batu nyoso bazali ko voyager diaspora ozo que Nikisasa balise Santerre flat balise Santerre na 7e rue Limité donc na avenue Tropique numéro 83 donc référence ezali clinique Bondeko bino moko bolanda pour vous en convaincre que trop l'aime sous bazotia ba doute moyebi ke biso to ba n'importe quoi te soko kotikuna okobima lisusu te parce qu'il y a tout dedans. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boya na Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bof. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale.
une salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger, plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Donc, Bino Boitolanda, donc une seule adresse pour la diaspora Nyoso, Nabato Balandaka 5 minutes avec César Ngadi. Donc, tarification Ezali Malamu. Et puis ceux qui boyent na compte, il y a 5 minutes César Ngadi. Il faut préciser tant Boro Benga. Donc, Borozo Aba Primoko, il y a diaspora, il y a Kitoko. Donc, une seule adresse, 7e rue Limete, flat. Balise Santerre, Kuna, Makamou, surtout Ezali, salle de conférence, donc, salle de fête, salle de réunion, Makamou, surtout Ezali, Kuna, au Koti, au Kobimate, au Kobimaka, pour ça, la course na ville. Donc, une seule adresse pour un séjour Nabino Yakitoko, Nakati Yakisasa, Balise Santerre, Flato Yakitoko, Oyo Ezali, vraiment, Ebelete Nakati Yakisasa. Donc, si Koyo, Nalingi Naye Bisabino, peuple congolais, Boye Bake, présent Nabiso, a-t-il vie en danger? A-t-il vie en danger pour nous sauver Mboka Nabiso, pour le peuple congolais alia malamu à se soigner malamu yangono bomoneka lobike bato tout baleka na ba o ba longwa na bato netia FCC. Donc motema na bango mabe mutu ezali ko salake balingi te que congolais vive. Bino bokanzi penza ke biso to ko importer piodi. To ko importer loso. Donc toujours importer nyoso parce que yena mwasi na basala ki donc ba port net matadi boma ba kanga yango ba sali ba port na bango privé ba pesi ba chinois na batu mususu. Donc au lieu pe ba port wana ba futa ba taxe te ba nyongo so ya ba combien de millions bon mona ki dernier makana ba ke tina boma po à faire récupérer ba marchandise à mwasi na ye mais à des douaniers ba boy a kanisi il faut futa ka mbongo ya douane ba bisi non. Il faut foutre oyo nyoso to eleka bomonaki et salamakité. Donc peuple congolais to sengi na bino nyoso tu bochama bolongo na bino na se. Bochama bolongo na bino na se po nzambe ayoki la biso vraiment mawandenga zo yoki la biso parce que présent autozui ye mutu azali wana po a sauver Congo azo risquer vie na ye. Azali ko risquer vie naie pour na Congo na biso. Donc tu remarquez le sous une courte pause publicitaire ba partenaire na biso autozali ko proposer bino Sepela TV donc ezali décoder à moga muke au China poche au tambole si quand sur internet ezali au branché et puis donc fret maritime Feli Mosengo et puis donc restaurant na biso Galaxy Mambo restaurant oh nyos tubino boyebi na Aubervilliers, ceux qui boyent à Paris, restaurant Mabino Ezali Kaka, Galaxy Mambo. Et puis Bobo Sanate, Romain Ilunga, les grands traiteurs, Oyazali na mobilité, partout à Koya, Bobengisie, donc Boebika Kende na le barake. Faites Tisoko lié bienté, Omélie bienté, Orobinapé bienté, donc Ezali voué à l'échec. Restez connectés sur un club original, à tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo. Situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
C'est Pela TV et le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to c'est parti Holanda to kuta bilongo eza figuré na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la autant des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo to leka to se rattraper pour changer ka réseau na connexion conteneur yango eza en live mon la plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 route inverse facilité ezani to remarquer que na réseau ya matinda ba le mai belé baza ba difficulté Massa repayé car bien abundi a chargé comme à l'Afrique. Massa na car a chargé 207 na yeke narati. Ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati. Oye to sali ba papier to sali 30%. Voiture comme na Congo nga na fretant na conteneur, tanga oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage. Yo ju le reste na yo. Bon ikangami. Bon ikangami sur les sili. Deuxième bord. Tindiga kaka donc caméra zo bouger parce que na likolo ya dépanner pas modération on a okanga bord na bondo donc bord ezo kanga maloni za okanga ma sur le sili donc bord ekanga mi kitoko bon deuxième bord za okanga ma Tindiga ya mouvement. Tindiga. Deuxième bord et Kangami à suivre. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Tolanda wana bazali ba partenaire na biso ba pesa biso confiance donc vraiment message ezali ko leka bien parce que tozali ko zo ba retour ya malamu donc sikoyo to komi na avant dernière sujet na biso poto lobela bino makambo oyo ezali ko leka donc semaine oyo ezali semaine moko ya
tous les dangers pour na président Nabiso parce que Kanambe a ébi qui est en président Karoloba Makamuna Bango et Sili Mambu Masobele Bomonaki donc général Oyo ya garde présidentielle Oyo avant saki ba soda po Makambe bimi déjà ba komi ko corrompre ba généraux ba komi ko sala Makambe biangona avant daki abengi bango abendi bango matoyo ya lobi soda akotaka politique té ba influencer binoté ba kosa binoté bino bozale il faut bozala derrière président de la République. La période où il y a agitation politique, la période où il y a agitation politique, les politiciens manipulent maintenant l'armée. Ce qui va y avoir que Foulani a Sakante Konangai, Foulani a Sakante Konangai, directement à Benguio. À Benguio. Abandi koya bisayo, omoni bisoboye, abandi okoti sayo biloko ya politique. Yo petango koya na unité, obengi mi balemi sat, obandi ko sona bango. Tika sentiment, na kokanga yo. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? C'était au cours d'une causerie morale à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. 5 points ont été communiqués pour la circonstance. L'apolitisme de l'armée, le serment du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le social du militaire, la délocalisation du camp Tchachi tel que répandu dans les réseaux sociaux et enfin la pandémie de Covid-19. Après avoir abordé le point sur l'apolitisme, le commandant garde républicaine a signifié à l'assistance qu'un militaire n'a pas de couleur politique. Il a des missions à accomplir. Pour la garde républicaine, il y en a 3. La protection de l'intégrité territoriale, comme tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La protection du chef de l'État, sa famille et ses biens, ainsi que ses hôtes de marque. Une mission spécifique à la garde républicaine. Le maintien et rétablissement de l'ordre public. À cet effet, le commandant garde républicaine a mis en garde quiconque chercherait à manipuler les militaires de la garde républicaine pour les détourner de leur mission. Parlant du serment du militaire, ne jamais trahir le Congo, le commandant de la garde républicaine a recommandé tous les militaires à la loyauté, au patriotisme, au civisme et à la fidélité. Notre serment. Très bien. Et ça qui est otikala, fidèle. Et pas ya mokonzi ya mboka. Raison pour laquelle on a dit teni oyo na bere oyo. Tikala fidèle. Et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi. À Bendi Bango Matoy, Bomon Pay Lelo Tozali, lundi, si ma mémoire ne me fait pas défaut, lundi Tozali, lundi le 30 novembre, donc président de la République a convoqué les généraux Nyosotou. Vous allez comme on a la photo, Kuna na président de la République pour Asolonana Bango, à Benda Bango Matoy, parce que Nazoeb Sabino ezali jeté, mais président Nabisonde Taïb Sabino Azali Mouana Nzambe. Azali Mouana Nzambe, Nzambe appelle ça une mission divine, donc à permettre à Kende Tinasuka, Nazoeb Sabino Kasoto raté. To raté en vol Nabiso. Na président Félix Antoine Tshisekedi a Mboka na bachango sous-titel. Mboka na tchango sous-titel ba pesa ba américain ou bien allemand ou bien anglais ou bien français ba sala makamba lingi biso to ko makaka to pesa bango cahier de charge dans 5 ans botongo la biso parce que président de la République makambo azo sala azo risquer vie naye. Kanambe azali wana azali ko lukaye pour asalaye mabe parce que Kanambe ayebi ke a reversé ba comme na suka. Donc président de la République ndengo ke ndengo wana donc Marc Atakinga kozonga si matin parce que peuple congolais azali un espoir na ye na yo. Donc to yebi ke toko sepela ndenge na lobaye ke toko mela toko sepela bonne année Noël ko leka malamu parce que ba décision oyo ko zwa yo mo da yepe ozomona ke bato na balingi yote. Kanambe azana yo akoseka lobi botanga okende bo moni discours asali na batu na ye azobenga yo proie donc bakangi nyama gibier moko bakangi ba lâcher prise donc ba va noboy donc alobi ke bango mutu bazana pouvoir yo ozo promettre ba député belo ozo promettre bango ozo kosa bango tokotala
Donc pour moi, le président de la République, peuple azali simanayo. Peuple azali simanayo, tu veux recevoir tes peuples congolais. Donc to tiama boko na président de la République nabiso, vraiment président de la République nabiso, azali semeno azali na tous les dangers bazo lukaye na banzela nyo surtout. Donc tous allez remarquer le sous pose pour toi Sabino qu'il faut s'abonner massivement na site Oyo Big Rouge TV, il y a Galat 416 de déboulonnaire ou azali sima, il y a président de la République Bolanda bande annonce. Mon co-premier ministre Tina ministre Azuka Oyo atelemela mokano na ngai wana. Big rouge. Bana na Nzambe, balingami, ba victime ba église bâtiment, na yebi koleli mingi, ba nyokoli mino mingi, ba sasi bino mingi, botika na bandako, ba mususu pe balobi to kosalela. Moi et ma famille, Oyo Joshua Lobaki, ba mususu pe ba bito kokende, mais bomonaki confinement, bomonaki Covid-19, bomonaki Covid-19, bomonaki confinement, bomonaki de confinement, était mutu mon côté. Na boy mota sambe na Nzambe. Mais banzambe yo ndenge na kolimbola binoa, c'est très dangereux. Toleki ba o ba kufine le côté, toleki ba o ba kufine le côté, toleki ba o ba keine le côté, sosola congolais, yango na telemi par la grâce ya Nzambe, na koki kotika te ba dekolanga ba congolais, ba nyokola ba na maboka ba ngunza. Pona nini mboka ya biso ekufi. Atamfumu ya ba mandona, ya ba mbikudu, ya ba zebola, par la grâce ya Nzambe, na telemi pona koyebisa bino ba victime d'église bâtiment, oyo nyoso azali na likamu, bozala ba malade ba futula menga, ya ba kintuki. Bozala ba maladi oyo babenga chibau, chibinji, bozala ba problème ebele ya mabota, bozala ba problème ebele ya ba mitanda, bozala ba problème ebele ba maladie spirituelle na kata communauté na biso congolais. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. Yango na ye kwa no sebino, retour avec force avec votre émission Évangile à marche et commanda kolekana kata Kleboa original Césangadi et commanda kolekana kata Congo Big Rouge TV partenariat Kleboa et Congo Big Rouge TV to ko enseignement ya poste Big Rouge. Donc, je vous recommande de vous abonner massivement donc, sur le compte YouTube. Il y a Big Rouge TV, il y a Déboulonnaire, vraiment, en partenariat avec Bisso. Donc, vraiment, pour récapituler, Naebisi Bino, donc, Bochama, Bolongo, Nabino Nase. Sauveur à Congo, Zali Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est Menoyo, Kanamba Zali Kolukaina ba moyen tout. Akei ko corrompre ba présent, il y a poto, il y a fric, mais bazo balukelaye, bazo sa Kanambe ke eko simbate bazumbongo parce que Azali Mouyibi. Donc Kanamba comme na Souka, président de la République, yebaka yango et puis to sepeli ndengo yambaka lisute parce que Kanamba Zali étranger. Donc peuple congolais vraiment to sengi na bino boza la sima ya président de la République parce que président de la République c'est meno ezali semaine moko il y a tous les dangers au monde a convoqué ba généraux donc azali ko yebsa bon parce que donc coup d'état zoba no salama rébellion ngoy ko salama ya batambwe mwamba et puis peut donc toujours mona ketoka et puis caméra zali na kati ya masolo wana et puis bino bozo kansa ke président de la République a rotinda caméra na poto ou bien justice rotinda caméra na poto et caméra rokendaka jamais na poto donc vraiment to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je suis toujours friand de vos commentaires si je sens observation même critique. N'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre compte YouTube ou sur notre site internet kleboaoriginal.net. Avant d'appeler sa base Bambote, nous allons vraiment tenir qu'on pesa bon et joyeux anniversaire na compatriote nene patriote monine na kombo ya Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre le lo azo fêté anniversaire na avant d'aller en France dans les 94 donc Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes merci à trop nanyo surtout au sal rappé pour na site na yo et puis na katia groupe il y a les amis de César Ngadi donc si koyo to koti pour na kopesa base mbote tozali ko banda kopesa mbote na Monsieur Jean Moutala et son épouse na Katia London donc na José Kano qui kakamene na maître Wera Mukuna
na maître Raja Moule et puis Torobo Sanate Dokotolo Nabiso Jean-Paul Djamba. Donc oya sala ke mission kitoko ya santé bolandaka yango Jean-Paul Djamba na kopesa pe mbote na présent ya batete la nyoso Jean Ombadi ba mbote belé na keyi sikoyo na kati ya Kisasa pona kopesa donc mbote na mama sociale Niki Nyanga merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kopesa pe mbote na petit nanga ya base lourd wadje donc merci à trop na nyoso tout au sala rapport na vie na yopo na 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na deux administrateurs ya club original oyo bazali ba administrateur ya groupe ya César Ngadi donc na kopesa Chai Mukenge Chai wa balengela bambote belé na petit sœur propre na kombo ya Linda Pemba. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalo Lochwami, assisté de Doudou Swami Doudoulé, et derrière la caméra Willy Kunda. Donc c'est la fin de ce 5 minutes. Nous allons nous retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe na ba méchant comme nango, Kanambe okozwa masolo nambuchu pena dikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Bien, bon, les camarades, au salaire, au yo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.